Voilà. Bonjour, bonsoir Balandino, soit des shows d'Enar TV. Merci Naba O Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé le sous ensemble. Kakandini tu sur la canabino, papa, maman, Simba, Nabokip. Tu es tout le Belamboka Congo. Et ya tuzana likambo ya Jean-Pierre Bemba na problème ya Katumbi. Tomona ki bande comme sous bameka ki kolobake. Jean-Pierre Bemba aza traître. Ainsi que Moïse Katumbi aza traître. Nga personnellement nandima ki angote po biso tutuza bapanzi sango. Tolinga koloba biloko ezali avec preuve à l'appui, avec vérité. Mais na ko confirmer que bandeko o mibale balingi Congo te. Congo ko bonga te soki tozana ba politicien ya boye. Bao baza batu bao luka ba intérêt ya mabumu na bango, ya basi na bango na bana na bango. Yaya esali soni mutu lokola Jean-Pierre Bemba azalaki awa na Europe, batambwisi batu, batungisi milimo ya batu, batungisi milimo ya batu na Congo, voire même batu mususu bakufaki pona ko soutenir Jean-Pierre Bemba, également pona ko soutenir Moïse Katumbi, et dans l'ensemble ndenge bazalaki na lamuka. Or na kati wana bolingo ezalaki te. Bolingo ezalaki te, bango tout mutu nyonso aluka intérêt na ye. Tomonaki Jean-Pierre Bemba akendaki mbango ko consulter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, batu basepelaki, batu bakanisaki keno ake pona intérêt ya mboka. Yaya, je confirme que Jean-Pierre Bemba akendaki pona intérêt ya mboka te, akendaki pona intérêt ya peuple congolais moko te. Jean-Pierre Bemba akendaki pona intérêt ya mwasi na ye na bana na ye. Bato bazo kosa peuple, bato bazo boma Congo eza ba Jean-Pierre. Bato lokwa ba Jean-Pierre bakotikalaka kozala pe na bokonzi lisusu te na mboka wana po to comprendre bango. To comprendre bango nazo tshela yo audio oyo kandenge vérité eloko nini bakendaki kosala na union sacrée. Bato babetaki maboko yaya, bato baza su bato kobetela maboko te, ce sont des traîtres. Des traîtres baza wana pour intérêt na bango moko. Jamais pour l'intérêt de la nation ou pour l'intérêt des peuples congolais. Tomonaki Moïse Katumbi akitaki mbangu na RDC, en fait, na Kinshasa. Batu basepelaki, batu bakanisa ki Moïse Katumbi ake pona intérêt ya peuple congolais. Non yaya. Batu bakendaki pona intérêt ya mutute. Bake pona intérêt ya mabumu na bango, na basi na bango, na bana na bango. Zela na tshela yo ka vérité o Jean-Marc Abundi abimisi pona bato mibale, Katumbi na Jean-Pierre Bemba. Yaya, oyebi ekosala mawa komona bato yo lelo bake pembeni ya Félix. Ezo sala soni. Ezo sala soni. Soni makasi. Surtout Jean-Pierre Bemba. Komona Jean-Pierre ake pembeni ya Félix. Et sala soni bato ba décourager, c'est-à-dire à décevoir bato. À trahir totalement. Ndengazana, à trahir totalement Jean-Pierre Bemba. Mais tout l'andana nous, makamune ni Jean-Marc Abunda lobi, pour comprendre pourquoi des choix y kolobela. Et abiso toloba kaka soki preuve ezali, sans preuve toloba raté. Mais bato yo, baza pona intérêt à Congo te, bato yo, oyo. Katumbi, aza pona intérêt à Congo te. Soki tolandi bato yo mukolo moko te Congo ko tikalaka ko décoller. Ba ancien politicien nyonso ya Congo ba Katumbi bango tuna ba Jean-Pierre Bemba baza ba tuto tia bango croiser. Il faut pas compter avec eux. Faut jamais to compter lisusu pona bango. Jamais compter pour ces gens. Jamais ba kotikaka Congo ebonga. Jamais ba kolinga Congo développer parce que ba Hollanda ba intérêt na bango na ba bien na bango ou ils assurent l'étendue de la République. Ya onde loko ba luka ba protéger. Ils a pona protéger peuple congolais te. To landana ndenge Jean-Marc Abundi abimisi ba vérité libanda landa très bien oyoka eloko ni bakenda ko luka na union sacrée. Union sacrée eza pona okabola mboka te. Union sacrée ezali pona okabola ba poste te. Ezalaki pour la solution to e bandenge nini toko marcher ensemble. Mais landa oyoka idée nini bakenda ki nango pe esukeli bango ndenge nini.
et sali mawa passe na soni ko kanenge Jean-Marc Kabunda poisi bango libanda non mais na valeur isa susté to landa Jean-Marc Kabunda que moi je me ferai défenseur de vos intérêts et c'est tout ce que je continue à faire jusqu'à maintenant. Nous nous sommes retrouvés autour du chef de l'État, moi, le président Moïse Katumbi et le président Jean-Pierre Bemba. Les deux représentaient leur formation politique. Moi, j'ai représenté ma formation politique, qui est l'UDPS. On a une histoire avec eux. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Une histoire heureuse, malheureuse, mais c'est quand même une histoire. Voilà pourquoi on devait encore se retrouver dans ces formats. Et un cahier de charge a été déposé, où nos amis n'ont pas hésité de réclamer les deux institutions. Dit voilà, Katumbi prend la tête de l'Assemblée nationale et Jean-Pierre Bemba prend la primature. Tout de suite, je leur ai dit, c'est pas possible. Tout de suite, je n'ai même pas attendu. J'ai dit, monsieur le président, excusez-moi, ce qu'ils disent là est impossible. Je ne peux pas comprendre qu'on vous propose pareille chose. Et j'étais direct, j'ai dit, non, vous êtes venu tuer l'Union sacrée. On dit, mais pourquoi? J'ai dit, non, vous ne pouvez pas, si vous aimez Félix Tshisekedi, vous ne pouvez pas mener pareille proposition. J'ai dit, vous ne pouvez pas penser comme ça. Vous deux là, tels que vous êtes là, vous avez moins de 100 députés. Quand vous réclamez la primature, vous réclamez l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que les autres n'ont rien apporté dans cette histoire. Vous me connaissez les efforts des autres. À dire, à notre droit, tu défends l'FCC. Je dis non, je ne défends pas l'FCC. Mais ici, je suis dans le réel politique. Alors, ce que vous faites là, c'est de la politique fiction. Vous voulez faire croire au président de la République que même l'union sacrée peut fonctionner sans cela. Parce que vous dites que non, mais monsieur le président, imaginez que l'opinion voie à la tête de l'Assemblée quelqu'un qui est avec Kabila. Voilà. Tala Bouzo Babongo Bakenda Ekosala. Bakeko réclamer des institutions. Jean-Pierre Bemba a réclamé Assemblée nationale. Comment dirais-je? Jean-Pierre Bemba a réclamé primature. Oh, ya kenda Kolanda kuna na union sacrée. Akendela ki maamba union sacrée te Jean-Pierre Bemba. Wana Jean-Marc Kabunda nda poisi bango. Jean-Marc Abisi président mais jamais. Stop. Boyeli yango te. Soki bo croire que union sacrée ko tambola te sans que ba pesa bino ba poste wana yango te boyeli. Stop et ko simba te pe ko lekate. Bato ba betaki maboko. Balobi Jean-Pierre Bemba ke ko soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non. Akende ko soutenir Félix te. Ake ko luka poste, ake ko imposer poste. Akende ko soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te. Jean-Pierre Bemba kendaki ko luka poste na ye individuel. Ake ko réclamer primature. Kabunda lobi na ye stop ekolekate. Soki yangondo yeli kumba bisaka zonga. Yaya tala biloko bato bazosala. Mais biso libanda to ibaki eloko akesala te bafananta bababeti maboko. Balobi Jean-Pierre Bemba akepa ya Félix. Nani ayebiso Jean-Pierre akepa Félix? Jean-Pierre ake koluka place na ye a récupérer mbongo na ye pe azwa ndenge baninga bazozwa. Kabundi aboyi ba proposition na bango stop elekite. Et puis esali mawapas na soni komona mutu lokwa Jean-Pierre Bemba pona ni bato ba na soni te. Jean-Pierre Bemba afinga Félix aloba na Félix aza na cursus politique te. C'est-à-dire Félix aza na mayele moko te ya politique. Félix aza tête vide. Wana Jean-Pierre biso to obosa na te. To yebi biloko nyonso baloba ki atongo ba élection ezaki publié. Alobi Félix Tshisekedi n'a pas de cursus politique. Aza na mayele moko te ya politique na mutu na ye. Félix aza na mayele te ya ko diriger mboka. Siko comment expliquer yo muta mayele oke ko senga zoba poste. Omoni siko kote buzobe bimi, siko na bango mibale nani zoba. De sa réponse, na bango mibale nani zoba. Ya loba oyo Tshilombo aza na cursus te, aza na mayele te. Tshilombo n'a pas de cursus politique. Wana Jean-Pierre Ndalobango. Jean-Pierre Bemba kendo lukango na ba information même ya ba français partout etikala na ba YouTube ba congolais ali. Mais lelo ya bengaka ye zoba, abengaka Tshilombo zoba, alobi Tshilombo zoba za na mayele te.
jamais il peut diriger la République parce qu'il y a un mayele. Mais les lois qui ont poste pas ya zoba. C'est qu'on nani zoba na bango mibali. Ami ridiculisé, c'est-à-dire sans ça, il y a Jean-Pierre Bemba Ezali sous-souté. 2 ans, il y a pas Chilombo na pouvoir 2 ans. Bokoki ko supporter te nzala kaka il y a 2 ans. Et bon au peuple oya vanda na nzala libela. Il faut azala wapi. Peuple oya vanda na nzala ya libela. Toza wana tozo supporter. Mais bino bo saleli mboko ya mbalebele. 2 ans il y a pamba ya Chilombo bokoki te. Jean-Pierre Bemba ke ko fuka mela Chilombo. Mais ya benga ki Chilombo zoba. Ya loba ki Chilombo azana cursus politique te. Akoki ko diriger RDCT. Ya loba ki Chilombo a gagné ki ba élection te. Parce que muto a gagné ki ba élection te. Yo gagné ki ba élection ke ko senga yendengeni. Rebi ya mo bandi ko tia biso confusion na mutu, c'est que Chilombo a gagné ki élection. Tout ke nango bongo. Et comme confusion. Pour ceux qui Chilombo a gagné ki ba élection te, il faut pas garder position na bango jusqu'au bout. Mais ndeni bakoki ko garder position te. Ça dit bakosela ki Félix Makambo. D'un côté, na lobi peut-être toyebi nyonso ndenge lekaki na yebi, mais ko landa biloko o ba Jean-Pierre Bazo sala. Toki ko kanisa ndenge ni. Des shows d'Enar TV, ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir. Comment on a lelo Jean-Pierre Bemba ke ko fuka mela Félix pour na poste. Mais ça li soni. Na ba discours nyonso bango bazwaki face à batu nyonso, face au monde. Na ba discours o batenaki contre Félix. Mais lelo bango bake ko fuka mela Félix. Mais bravo à Jean-Marc Kabundi. Jean-Marc Kabundi, bravo. Oza mobali ya solo. Oza mobali Jean-Marc Kabundi, bravo. Bravo, j'ai dit bravo Jean-Marc Kabundi. Si maya Félix wana il faut Jean-Marc Kabundi wana kakazala. Pour ce Jean-Marc Kabundi wana azate ba dégâts. Jean-Marc Kabundi wana azusala ba défense moko ou ezopesa na mwa ba équilibre si Chilombo. Jean-Marc Kabundi, bravo. Bravo, quel que soit ba désordre en onyo sommet, tant biloko bezo sala ma Jean-Marc Kabundi, bravo. Bien que za biloko batu bandima ki na bango te mais bokanga ba miyibi ya boye bakota te. Yaya tovanda na bango 5 libanda. Tovanda na bango 5 libanda Chilombo asala makamne ndinga kende ko sala ye moko. Pour le nini bino boke kota kuna. C'est regrettable. Ake ko réclamer nani primature. Jean-Pierre Bemba kendaki union sacrée. Kuna bako la union sacrée, il a profité na mouvement na mon papa union sacrée à côté. Ake ko imposer poste. Babwa ki bango libanda ta la vérité bimi. Également, toke a on a jam nani kumboni nani Katumbi. Katumbi akendela ki intérêt ba congolais te. Katumbi akendai ko luka ba pesa ye Assemblée nationale. Poste akendai ko luka longwe na avion Lubumbashi Kinshasa wa ba déranger ba kinois pamba ba déranger peuple congolais na ba bloko moko ezanga ti na ba mobilisation ezanga mutuna makolo nzoka ye ko luka poste aye ko luka poste nyonso na bazolanda ba intérêt na bango ba yela ki intérêt à peuple congolais te au monisko côté vérité ekobima Jean-Marc Kabundi a tenu point de presse. A sali point de presse a expliqué non selo oni bango ba yela ki na union sacrée mais ba yebisi bango ke union sacrée ko tambola comment dirais-je ce qui est que union sacrée ko tambola te pona deux postes boye ko landa bokende tondimie tambola te bozonga bisika bouti po bango ba lobino union sacrée pour tambola il faut bopesa biso des institutions wana primature na assemblée nationale Kabundi a yebisi bango nyet eloko ezate bozonga. Soki bokanisi ke pona binonde union sacrée ko tambola te bokende. Mais primature na assemblée nationale ezate. Ok loko bakendela ki kuna, ça c'est la trahison. Ça c'est la trahison. Ba trahir muninga na bango Fayulu. Ba trahir Fayulu bato, ba trahir Fayulu bato mibale, ba traître. Baza bato sengeli to compter bango lisusu te. Même pour les élections 2023 ndenge bazolo basoki kozala. To ekozala te. Ce ne sont pas déjà en compter. Bango il faut tout bango croiser bateau na mémoire à peuple congolais des traîtres. Ils nous ont trahis des traîtres. Pour ninte ba garder position na bango, batika Chilombo si sa mandat na e, bango ba lukandeni ba kusala bazwa mandat na bango. Sko la muka ngo bango ba yelaki biso la muka ezaki ya nini? Ya lukuta ba kosi bato. Ba esko ndelo nani soki nani? Fayulu atikali ye moko azobunda. Ye moko bato tu ba kokinza la te.
2 ans ya pamba bakoki nzala te bango wana bakimi mbangu pa Félix babimisi bango na poasa yo yebaki maomba ngenda oloba na union sacrée oyebaki te mais Jean-Marc Kabundi ye wana apesi biso vérité ya eloko ni bato mibale bakendaki kosala bayelaki intérêt ya peuple congolais te bayeli intérêt ya mabumu na bango. C'est regrettable. Ce sont déjà à croiser, to croiser bango. Baba politicien te baza ba politicien. Bazo landa kaka biloko kolia bisike ezali. Esali mawa passe. Na soni surtout plus eloko etouché nga makasi likambo Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba soi-disant Igwe. Yaya 2 ans ya pamba. Boko kite 2 ans. Bongo peuple o evanda na nzala ya libela, j'insiste. To tikala na nzala libela. Toza wana tozotala kaka. Bango 2 ans baki fukamela Félix. Katumbi alobaki Félix n'a pas gagné les élections. Aleka ki même na nani na France 24 ye. Aleka ki na France 24. Ba imagine bango etikalit. Ye Katumbi. Félix n'a pas gagné les élections. Mais maintenant qu'est-ce qu'il est allé faire avec Félix? Qu'est-ce qu'il est allé demander à Félix? Poste. Celui qui n'a pas gagné les élections peut te donner le poste? Non. Comment on peut ce poste? Il n'a pas gagné les élections. Comment il peut te donner une fonction? C'est impossible. C'est-à-dire qu'il avait gagné les élections. Ah mais oui. Bato bazo tchabiso na confusion. C'est la confusion totale. Yé. Félix Antoine Tshisekedi n'a pas de cursus politique. Il n'a pas gagné les élections. Mais tala lelo. Bake kofuka melaye. Tokomi wapi. Toza wapi. Tokomi wapi. Elo ni bakendai koluka kuna. Vérité bimi. Union sacrée. Bango bakendai union sacrée, c'est regrettable. Tolanda point de presse, il y a Jean-Marc Kabundi, oyo ke loro bakendai kolanda pe tokoshite wana. Comme moi, je me ferai défenseur. Voilà pourquoi on devait encore se retrouver dans ce format. Et un cahier de charge a été déposé, où nos amis n'ont pas hésité de réclamer les 2 institutions. Dit voilà, Katumbi prend la tête de l'Assemblée nationale et Jean-Pierre Bemba prend la primature. Et un cahier de charge a été déposé, où nos amis n'ont pas hésité de réclamer les 2 institutions. Dit voilà, Katumbi prend la tête de l'Assemblée nationale et Jean-Pierre Bemba prend la primature. Tout de suite, je leur ai dit, c'est pas possible. Tout de suite, je n'ai même pas attendu. J'ai dit, monsieur le président, excusez-moi, ce qu'ils disent là est impossible. Je ne peux pas comprendre qu'on vous... Et un cahier de charge a été déposé, où nos amis n'ont pas hésité de réclamer les 2 institutions. Dit voilà, Katumbi prend la tête de l'Assemblée nationale et Jean-Pierre Bemba prend la primature. Tout de suite, je leur ai dit, c'est pas possible. Tout de suite, je n'ai même pas attendu. J'ai dit, monsieur le président, excusez-moi, ce qu'ils disent là est impossible. Bravo Jean-Marc Kabundi. Ce qu'ils disent là, c'est impossible. Bravo Jean-Marc Kabundi. Talande babimisi bango na poasa tala bilongi. Tala batata o maomba zo sa na mboka, bato o mibale oyo. Tala bato makamba o sa na mboka. Ils sont allés chercher les postes. Bakendela ki maomba union sacrée. Jean-Marc Kabundi nda bimisi bango na poasa. Jean-Marc Kabundi abengani bango ndenge bazao. Tala ndenge ba polimbula. Tala biloko asoni. Jean-Marc Kabundi aebisi Chilombo. Stop. Jamais bato yote. Soki pona yango batika. Yo betaki maboko lobi bakeko soutenir Chilombo. Yo betaki maboko pona Jean-Pierre Bemba. Obetaki maboko pona Moïse Katumbi. Oyoki biloko bakendai ko sala na kati. Oyoki eloko bakendai ko luka. Eza pona yote. Baki ko luka intérêt na bango. Kuna ezaki mambo ya union sacrée. Ezaki mambo ba poste te. Ye bato bazo kosa. Bazo kotsa ba mati avion Jean-Pierre Bemba mati avion mbangu. Ye wana ke Kinshasa. Azowe la pembangu na avion tak 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 il faut na zonga tout ça babengana ki ekuna eloko akende ko luka zuite Sony Jean-Pierre Bemba amati avion mbangu tak 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 na fona kende azokima micro elo mwa lobaki na micro ezate Sony Jean-Marc Kabundi abengana ki na kati ya biwalo bilokota bokosi bozonga bisika bozalaka tala Katumbi amati avion yaki na Kinshasa Jean-Marc Kabundi ayebisi bango stop eloko boyeli yangote lo to bengisi bato awa bozonga bisika bozalaka yo betelaki Katumbi maboko lobi akesalisa Félix oyoki akendo salisa Félix te akeko détruire Félix alingaka détruire Félix. Bravo Jean-Marc Kabundi.
bengana ka bango kaka boye soki baye bengana bango bafingaki bino boza mayele te bafingaki bino bazoba babengaki bino ba tricheur bolia pouvoir na bino ya ba tricheur bino moko bobengana bango c'est comme ça le rôle bo trichaki basambwisa bino na mokili momba boza ba tricheur bamiyibi bobengana bango basala te bato mibale bobengana bango tovanda na bango 5 ya nzala bobengana bango pe tolongoli bango na mémoire ba congolais tokovotaka bino lisusu te tosi to comprendre tokovotaka bino te. Donc merci beaucoup na balandi nyonso a des shows de na TV yaya o ba politicien te ba politicien ba ko sabato ngana ka sai ba oloba mamba lokuta parce que ngana lingolo be la vérité j'aime pas ko loba bablo ko karaboy mais tant on a yoki conférence de presse ya Jamar Kabundi mais salinga nzoto malil ndelo ko bakende laki. Mais c'est regrettable. Donc, merci beaucoup. Tosukiwana, partagez votre émission, aimez, commentez, que ça l'a bien. Et Zala qui abino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché. Bah, émission Zakoya. Ciao.